merci. Nous sommes avec le Franck Stemaï. Merci. On n'a pas de presse. Mais bref, on dirait tout cela qui vraiment toyoka mingi, ce qui concerne les organisations Yamatanga. Mais on dirait marambi organisation et le bami mukie mingi on dirait bah s'attaquer kaka na presse en ligne et pourtant yo posa na katiwana. Très bien. Ce que moi a réagi c'est parce que bandeko ebele otoana bango bazo mekampe ko sala makambo ya bien mingite. Omoni yango fallait comité quand même et mekampe ko zonga biso na mwanzela ko sala mo interpellation. C'est pas tous les journalistes et après en ligne ne bazo sala mabe. Yo na ndimite ko sala ki mabe. Mais au moins yo moko yebi ki mo ba dérapage pe la mingi na ngambo na biso. À un moment donné to ngaka défense. Ton limi pe moi tort to améliorer. Parce que Evelyne Kamo Lopez azalaki la CBS télévision mais azalaki pe na chaîne YouTube. Donc azalaki intéressé de son vivant, il y a ko travailler pe na presse en ligne. Alors biso kutunde faut rendre hommage mérité parce que biso to véhiculer un message na monde. Bandeko mususu zaka bana kini bana braza mais biso pe na monde entier. Ce qui biso to za ba responsabilité to ko bebisa image ndeko na biso a moi si o akei. Na moi mikolo muke evina kufi le 13, le autre le 19. Na moi mikolo muke 5 jours ka ya pamba awa ce que 6 jours yoka yo moko déjà marambo le autour ya liwaka ya Evelyne Kamo. Donc à un moment donné na simaki ko yoka mo ba reproche on de la part du comité, mais après il y a des organisations biso to ko imposer bango ba exigence ou étali presse en ligne to ko ndima pété ba humilier ba journaliste ya YouTube ou ya presse en ligne. Non, to ko pesa exigence ceux qui ndeko ya télévision mon journaliste et internet a considéré le la confrère to concert na ye. Azalité mutu moka wuti na balabala to wuti na fuloyer ko matin non. Mutu nyonso kozana badge, il y a TV ba kozana badge, il y a YouTube pe ba kozana badge ko la ba journaliste nyonso. Donc côté wana inquiétude des à la télé pona lelo tondimi pona bandeko nyonso bazana intention peut-être de sa image ya ndeko na biso Evelyne Kamo. Voilà. Merci beaucoup, merci. Lorsque eloko sali moi pas ça pourquoi parce que au moni lorsque bazolo ba presse en ligne ngai nakoloba batu nyonso ba oti kozala liboso wana na ndimite ke bazangi YouTube bazana YouTube bango nyonso mais lorsque bazolo ba bino ça dit vous comprendre on dirait baza ko milongola or bandeko bazota la biso tant baota la image pour de presse bazozela question ezala tant sur le plan ya sécurité mais lo ba mipte na katwana sur le plan ya organisation de na otai koloba ezaleli ya bato ekozala comment balobelité on dirait ezaki mingi kaka pour na mambo etali presse en ligne. Alors matanga balobi bien que eko bima le 27 et puis le 28 et vous allez jour et enterrement. Mais maintenant monité que avant tout ça na boy pour na point de presse tourner cause la conclusion sur ba plan tout même place sali que vous allez là fallait ça là déjà au moins monté mais jusque là on dirait tout sali pour les princes moko chantier tout le roi chantier bandeko bazaki liboso kuna baza pandisa encore lokola yo. Je crois Joe Banga tona Charles Prince ba insister sur yango. O bazaki liboso ba l'équipe ba bazalaki na sima côté côté. Baza ba kondipe ya mututé. Bazaka ka bangonde bazimo les devants pour l'organisation ya matanga oyo. Donc makanisi oyo pesi je pense ezali pe makanisi moko malamu pour na kosunga comité d'organisation wana. Et il faut pas aller à la va vite pendant que marambo ezali plus important de traiter yango te. Tel qu'évoqué à la sécurité, organisation en soi en général. Parce que tout boy est à le roi bamatanga et utai ko le kamatanga ba comédien et utai ko le ka tout moni même ba tubake ko tcha ba genre de fleurs na bangote. Ba tchete parce que sur le plan de sécurité c'était bizarre donc bizarre. Alors il y a posé parmi ba coordonnateur sur nakoloba. Alors conseil ni ko pesa et puis Libanga na yo rapporter on les années. Libanga na rapporter zali ko aider na presse en ligne. Ba journaliste et internet bazali ba nyamate, bazali ba chose te ko chosifier. Bazo mériter pe valeur na respect. Donc na matanga Evelyne Kamo Lopez, ba journaliste et internet ba kozala respecter parce que o akufi bazali concert na bango. To mona yango mingi na makambo ebele we salama. O mona ka bata internet bozela nano. Non. Tout autre accepter yango te pour ngamo ko nazali moto internet. Na kosala te lokola bandeko musu basala kondire akomi ko wangana te ngai musala na ngana sala ngo na internet
Alors Pierre Nanga liboso na yango wana ko tcha ordre et puis ko protéger bandeko na sala na bango musala na esika moko. Deuxième chose ezali komema ba désirata to ba suggestion oyo ekouta mpe na ngambo ya bandeko internet na mema na kati ya comité totala ndenge tokotambola elongo na bango désordre ezala te moto ayimayima te tokunda ndeko na kimia makambo nyonso eleka mpe na kimia. Voilà un peu souci na ngai. Merci beaucoup. Moi conseil omipesi conseil opesi pe na biso bandeko totikali ya presse pour na matanga okosenga na nini vraiment pour matanga eleka malamu. Conseil na kopesa na biso nyonso toza na attitude vraiment ya matanga. Omoni neti ngai na koloba Evin Kamo azali camarade na ngai toyebana ça fait plus de 10 ans. Donc to le laina lilimemia je pense au ezubiso proche boyeba journaliste pendant que jeune fille ko la Evelyne active na musala na ye na succès na ye atiki biso pour na monde mbali bosse zwanga. Alors tout là qui ça à la face du monde que tout la rapé organisé. Nous to lobby quand bandeli awel quand ba titre to bongisa mo muke. Nous point de presse ezali pour na matanga. Mara muso de ka kopesa information mais ko lukana ba vue te. Déjà na YouTube na to yebi ke mara matanga ba mo tango moi jaune. Donc comme mo boulot la ekotate. To pesa pena moi image ya malamu ya biso bato internet pour to se rapprocher to se bato TV ke biso pe na ndenge na biso tozali bato to ali organiser. Conseil na mipesi yango wana bandeko ba kolanda biso na canal na yo. Merci dans la question malamu na ba idée malamu bimisi. Je pense tout ça là au confiance. Mukolo wana tout ça là bien habillé, tout ça là propre et puis tout ça là tel lokola moi lo yengelo toni to mesana. To ya penza lokola bato ba les responsable. Merci beaucoup, merci na bandeko msibo. Ouais, c'était Franck, c'était Mai tozo belaka marambo etali matanga à propos ya bandeko oyo babengaka ba journaliste ya télévision vis-à-vis ya ba journaliste ya presse en ligne. Donc on continue à s'ouvrir. Merci, on continue comme je disais. Tozana l'un il y a ba chroniqueur si je peux dire. Il y a ba journaliste ba yaya ou baza ba icône. Mbote yaya. Oui, mbote ndeko. Bazotala yo partout dans le monde. Question na biso ezali à propos ya point de presse oyo utaki koleka. Bino boza bato yo si je peux dire toko benga bino ba icône ya presse parce que même ba jeune bazo bimalelo ko sala na bango msa malamu il faut batala nde babino. Mais na Rolanda point de presse oti koleka ole bolobela mingi makambo tali sur les organisations. Et le bamité on dirait bo s'attaquer mingi directement na makambo tali presse en ligne ba sujet ba tchak eza mabete mais on dirait mingi nde temps ezu yango. Bon effectivement to benga ngo point de presse. Point de presse eza différent dans conférence de presse. Point de presse eza na motivation moko ou deux. Eza na ba raison où il sengara ba ya point de presse. Point de presse c'est pour donner une mise au point. Mais par contre, dans la conférence de presse, tu as peut-être plus de temps. Tu as des questions, tu as des détails. Tu vois, tu as un problème, il y a des détails, mais tu as un problème, il y a aussi la mise au point. Par rapport à tu as un peu de sujet à scandale, tu as de part et d'autre. Tu as un mawa, tu as mais ils ont bien été qu'habitude où on est tout le temps oh babundaki bawele limbongo bolele la biso mutu tout ça alors et là quand ils ont tellement trop tour biso to boyaki yango to lingai que na lokumu nyonso tout lingande kona biso voilà pourquoi to bengaki presse lelo pour ça la mise au point en rapport avec comportement wana oyo biso to observer mais quant à ce qui concerne l'organisation tu coupé ça ba date. Hein, il a sorti accord dans enterrement, tu peux lieu au Barokunda, mais le comité est à travailler, donc autant opportun tant que Makamusu sur l'organisation et Kobima, tu bien après c'est puis te communiquer. Merci beaucoup, merci Bandeko Bazota la biso na bi kemsu ba comprendre. Question musu Sezali, to lingi to tunayo tant Evelyne Akufia ou Evelyne Azamoko azape presse to koloba. Matanga ya Evelyne to lingite za matanga misusu ya ba comédie utai koleka awa bon nalobaka matanga ya ba comédie te ba matanga ebele uti koleka na ville ya Kinshasa awa to monaki ba désordre leka ki mingi so na ko par exemple na moni matanga ya Chiko Pulu ndenge leka ki mutaye na fleur na yeme espace ya oketika ngo ezalité. Alors quelles sont organisations côté tali sécurité est-ce que simbami malamu voilà tout ça qu'on travaille dessus il y a un tolobi que les cognons surtout à Bengami aux la journaliste aya na port nae ainsi na kati point de presse wana na utaki ko évoquer pe problème moko il y a neti service protocolaire
na service à protocole tozana pour ça bandeko mais tokene ko zona ba agence to na basi bilenge basi bakolo oyo baza même ya hotelema ya koyeba ko diriger bato donc comité au travail dessus merci pour nako koyeba ko prévenir biso déjà na oyo ko koma mais j'ose croire que même na oyo etali sécurité policière pour l'encadrement il y a foule nous sommes tous travailler dessus tous en contact na bakonzi oh ba oui ba ko faciliter biso tâche. Merci beaucoup, merci. Et puis, bandeko baota la biso partout dans le monde quand ndé na otai koloba mutako zalawana EBP Veline mais azata msusu na numéro ya ndeko te to azobanga rotinda na ndeko nini or presse ezali il faut contacter nani et puis asala nini pour que contribution na et comment. Bon, je pense que dans le cas numéro il y a Virginie Manganga kotinda menaza nango na mutute mais isa problème te même numéro nangai Muto a Monique qui participer à Benga, je suis le chargé de communication et médias na Katia comité numéro Isali plus 243 99 177 65 05 plus 243 99 177 65 05 et vous allez vraiment le bienvenu. Merci conseil Tomi pesi conseil pour pesi na bande ko misusu ya presse. Il faut matanga ele kandenge nini okosenga na biso ni sengi to songe lisu to sengi ka kimia to sengi ka kimia mona neti za yo muto kufi et puis bande onomba il faut balela yo soki ba olela yo na ba dérapage ezo fingisa comme na yo je crois que vous en avez ça mora au c'est quoi. Merci beaucoup, merci donc merci, c'était Joé Bangato Nenoit Koloba, l'un ya ba chroniqueur culturel. Donc on continue toujours. On continue. Merci, comme je disais tout à l'heure qu'on continue. Nous sommes avec Tantine Virginie Manganga Oyo Bote Kolanda. Normalement donc Tozanaye Mbote. Oui, Mbote de Kolanga Bonio. Oui, ça va. Question d'habitude par rapport à point de presse Oyo Touti Kosili Sasiko tout à l'heure awa. Tomoni Tozela Kimingi Toyoka Mamoni est allé sur les organisateurs, na organisation ya matanga. On dirait plus mingi bobeti c'était na eloko moko kaka presse en ligne pour attaquer na notre. Oui, effectivement parce que presse en ligne va jouer rôle mon mabé. Na loi Evelyne et exception cause là, surtout na ba titre. Faut tous en compassion. Charlie, je pense à faire voir binoka que non, tous en biso ka ndenge moko. Au monde tinga sa émission na antenne. Ngape na la chaîne na YouTube mais na kozo ba titre o batu musu bazotia te ezali ka moi demande mo tous en esprit à compassion tous en mawa c'est ça mais le quoi on dirait ou meli mingi na kati après de presse hors bande comme musu bazota la biso bazozela tam mususu ba se poser ba question par rapport à organisation net sur le plan de la sécurité tout le monde a qui bama ezo le ka bien Evelyne Yemonda zolo bazam méga star bakokunda e bien famille na e bazana ba moyen famille biologique, famille professionnelle, bazana ba moyen ko kunda eve. Biso mo pe corporation ba camarade na ya musala, toza pe na ba moyen ko kunda e. Donc bon c'est que koleka bien mon frère. Bilo rezangi na ngo penzate. Dieu nous fait grâce. Oh nous sommes tous ça les oleka bien. Là sur le plan financier, mais tout le monde le matin on tout le kanamboka matanga lwa so na kotanga kombo ya Chiko Pululu. Utaki na fleur na yé moyen chango zate parce que podium les a vraiment envahi. Autrement que ça les a quittés. Alors sur le plan il y a sécurité. Est-ce que Baté deux ekobima vendredi la semaine prochaine. Donc tout ça na biso ngo. Soko lingo lever fleur, on retient ngo penza malam. Je t'assure que les quatre très bien, tout ça va intellectuel. Voilà, tout ça pays monde à zolo baza méga star. Faut tout ça là on pense dans ndenga ba méga star. Donc yo moro c'est là. Et on les quatre très bien. Merci beaucoup, merci mais et le gozo ça la moi passe sous muké bande ko ba ke Veline Kamo presque monde entier. Bisusu ba komela biso na émission to sala de remana yo ba komela ki nga trop mais nga na bi Veline na bi muto te na koza contribution na peut-être na memango parce que za musika. Alors à cause ça la ba fort nini to à cause ça la nini pour que contribution na yé vraiment meka kokoma à participer. Bon ngam nazo percevoir mbongo. Ba o baza libanda soko ngotinda na nzela ya banque au tena kombo ya Virginie Manganga Besui. Ba o baza na Kinshasa eza na Airtel Money. Obengi na numéro nanga 09 98
47 29 07. Là, c'est pas grave. Bon, on est recoma, combo na yo, parce que tous un groupe na biso, il y a comité, puis groupe de sangani na ba journaliste msou ya poto. À chaque fois contribution est commis, na komara na papier, na papier et puis na tindel bande konyo so baza au courant que mais c'est X a tindi, mais c'est Y a tindi, mutubo a tindi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, merci Yosa Moko parmi ba jour il y a enterrement tokola taba polo et bon jour to kokunda tokola ta pembe pembe. Mutoza polongo. Non, en tout cas si on a l'obité tous en abino non. Voilà okoyeba. Polo zaka ya presse ou bien mutunyo sa ko se pelala ba. Lingia non, lingia zwa akoyeba kaka surtout siège un Cézanne awa et pas Luambo. Soka yeba on ba côté logistique oluki madame Élisée Luambo a copé ça au polo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Moi, contribution na yo par rapport à l'Okozo Senga, jour matin et mais puis jour et enterrement, attitude ya batu. Tous en attitude à mawa, tous en attitude à mawa, tous en compassion, tous en bolingo. Et mon nous vivant. Hein? Surtout na bateau bazo sa mission ko se manquer na liwa na ye, mambo ebele bele, jour à corps, tous appelés na bolingo. Parce que hier azaye mumtu azaotika batute et si tu as un problème au bengie a roya place aux ali a Orlando la matanga et puis atebe bazolo bano evaza ki moi mabe oui bon na tende to leka na ba TV on a tous abatu tous aba humain neti côté prière et va ensemble la mingi ngaze Virginie manganga la kena prière na kena pas mutombo ngana ba biso tous aba catholique zonga catholique te ngala kena pas mutombo donc tu vois. C'était une fille qui priait aussi, qui valeur ya nzambe. Donc tout PC va valeur wana to honorer nandenge moko malamu. Tout ça vraiment bitumbe bimate. Surtout biso bino bande quoi, il y a médias en ligne. Na mon vidéo mo déjà ba bundi ku n'est pas na bango. Donc tu vois tout les livres vraiment malamu na bolingo nyonso. Unité c'est très important. Merci, unité c'est très important. Totikio, Tontin Virginie. Donc, beaucoup fidèles téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, nous sommes déjà à la fin de cette émission, à la fin de cet événement. Je salue Batutu Baoto Landabiso, Nabosanité, les grands caméramans Meti, Bambo te place aux alliés, puis Joe Modango qui Kaspey, Trésor Mbombo Kawe, Paris t'appartient, sans oublier mon ami na Paris 14, Igo Kanizidon, Bambo te place aux alliés, et puis Nabosanité, les boss, Zide Makolo, Bambongo et Bele. Pense Moko, les grands caméramans. Donc, quant à moi, je vous dis déjà bye bye.